Bonjour, bonsoir, cuisine Yannick TV, aye na mukolo ya lelo. J'espère bande konanga bozomona bana basi on a tie na miniature. Eza bisi la bisalu pomba sen Aïda Gladys. Bangonde lelo tokolobele la makambo eza. Boya makambo ezali minene. Aïda biazo kokate, Aïda lo biazo kokate fwa loba. Aïda kolobela biso nini bandeko na nga na mukolo ya lelo. Aïda lobi ye fo aloba aza na makambo tellement kolobela mamis fo aloba. Bandeko na ngai boyebi bango bato ya théâtre ndenge bazalaka. Aïda lobi ye azalaka ne na problème moko na sila bisalu te. Meloko esalaka ye pasi ndenge mamis jamais atidele invitation. Ye azalaka na problème ya mutu te. Ya salaka musala ne po musala ne yango eza tata, yango eza mama, yango elesaka ye. Ya zana koki kopona to koto non. Azara pe na souci que un jour mam si pe abengise na kacha SB. Malgré tout le baka Aïda rôle ne ki zengi nanu emonana te. Même la poutine d'écriture si la bisal aza capable à kolukele rôle. Aïda Gladys pe a joué na kacha SB. Et 8 ans, Aïda Gladys abi a bomba ngo azoko kate. Ce qui bon moni ndeko na bino moi c'est ko déclarer boye c'est que pas zakana pour ça a joué na kacha ya SB. Ye azana problème na muntu te na ba triso ba terre azana problème na muntu te. A respecta ka ba grande sœur na ye ba grand frère na ye ba leki ba na ba papa mikolo. Aïda bi esalaka ye pasi. Nga kuize Yannick TV na bino na memelaka bino boye baka ndenge ni makambo ezokende. Mama sila bisalu pomba sen nzamba lola soki a permettre que un jour peut place Aïda monani ce qui peut bengisi pe Aïda et que ça la bien parce que si la bisalu azara na problème na mutu te na ebisaka bino bien. Si la za mama o kava mama un grand cœur asipotaka mutu nyonso azalaka na problème na mutu te. J'espère mutu nyonso tu ayebi. Si la bisalu akoka message o Aïda tokotala ndenge nzambe akodirige ye parce que si la bisalu asalaka selon nzambe ndenge azotambusa ye. Bandeko na nga o eza deuxième fois na sala émission Aïda zo déclaré. Na koki ko akotia maloba na te parce que pe azana chaîne ya YouTube ako e sala bien te. On a memela rabino on atangi na yeli bino na interpréter le bino boye barandeni makamango ezokende. Si la bisalu aza lumière, si la bisalu aza étoile, mutu nyonso o alingaka si la bisalu atali nga kutu na zabe bayebi nga me mam sina bengisanga te mais si la bisala kenda kozwa bato babosana kotala dendo na mone kala ne bate so akenda wapazala wapi mais si la bisala ake kolukela biso vraiment dendo non mam si nzamba pambolo kotala si la bisala kenda kobimisa bato babosana bango habite au rôle ne côté pefe makambo parce que na SB entreprise amnene bande kunanga. So leki na SBP et ça la rappelle bien. Et bonga bongo na sala pe pa bela. So pe na leki pe pa ya na nga sila et ça la nga bien ponga na la sa pe ba fa na nga na zaka na problème ya sila te. Ya onde déranger Aïda Gladys. Alobi tellement ba pe ba poser ke ba question. Pourquoi je ne jouerai pas belle jamais tout le monde n'a pas si la bisalu. Mais Aïda Gladys a bien expliqué à ba fa na trop nazara na problème ya si la bisalu te. Mais n'ébite pourquoi a bengi sa ngate. Peut-être rôle nanga kizengi, peut-être na yebi pété, mais nga Gladys nazara na likambo ya asila te, naza leki na ye, naza ndeko na mwasi, naza collègue na bango musala o na ye na misu na bango ba moni ngai ndenge nazokende ndenge makambo ezomema nga. Mais souci moko azara nango azala pe na posa ako jouer na kati ya SB baba coupe. J'espère bino mo bozo mona mam sinenga zoloba promotion ya film na biso si la bisalu
ye moko productrice nango bino moko boyebi Sila Bisalu ndenge apesaka makambo. J'espère bomoni ba acteur ba actrice ya minene bomoni bato basepelisaka biso surtout ba biso toza libanda ya mboka to monaka bango esalaka biso susu bien esengo bandeko nanga ebi ke nga na moni kaka extrait ya film na biso na moni kaka dendo ngabi mama moi sanzala kaka nzama malamu tokufa te babomba biso ka bwena kibonzambe na ye tellement ça lenga plaisir. Et ça a plaisir parce que azape asta nene na mboka na biso meto mona keta limwa ka boyi njo anda zaka quelque part wana siko Sila Bisalu ke ko bimisa ye et ça les biso bien nanu kuto moni film na joué te mestra na egangisi baby ke apesa rapé makambo. J'espère bomoni maman fa bomoni ekuna aiza makambo bomoni Fleur Bambu bomoni tellement bato ebele papa GC na bomoni bato baza tellement ebele bandeko nanga tocha toujours mon pepe pas de bêtises pas kofinga biso tozana tosala kaka promotion ya film na biso olingaka Sila Bisalu soutenir ye na tous les domaines olingaka Sila Bisalu priaka trop pona la poutine na biso olingaka Sila Bisalu tosala toujours bien ozana conseil ozana eloko loba oye mami koto ezabo koto ezongisi boye union fait la force. Sila alingaka mutu nyonso Sila yokaka mutu nyonso Sila ayebi ndenge nini moko asalaka ba analyse na ye na ba message oyo kaka alobi kofinga te totala toujours promotion eza wana tozosala toujours ba promotion ya film na biso tokota totala tala omoni film esili ba film eza tellement ebele soko beti Sila Bisalu officiel okomona ba film nyonso ebimi bandeko nanga olingo tala otali olembi oseki bandeko nangai to consommer film na biso tocha toujours mpepe nga cuisine ya Niki TV na bino na besoin to koma même na 500 abonnés parce que to komi déjà na 200 quelque to mata lisusu to tia mpepe ba abonné ba mata ba film na biso to zappe ba publicité te to tika ba publicité eleka publicité wana ngonde matisaka susu ba vie publicité wana ngonde sala ka bien bandeko nanga na memela ka bino secret ya YouTube na memela ka bino o ngana yebi tala kaka Ange Moi, je bien biso ba ange adorable. Oto kata kaluketu. Oya kata kaluketu pona biso. Biso pe photo la kisake bolingo. Sila Bisalu aza en vie. Sila Bisalu azota la bité dans na famille. Famille nombreuse ya babaku. Dans na famille. O nzamba tindelinga na sa moiboye. Elongne ezo seka. Moral na ye aza calme. Akokomela biso ba film ya wow. Akosekisa biso na ba conseil ya kitoko bandeko nanga kotala mwana mwasi Sila Bisalu ndenga zoseka nzamba lola bombela nga kokwa bana nga nzamba lola protéger Sila Bisalu na makila na ye Sila Bisalu s'il vous plaît ceux qui place aide monani obengisi pe aida na SB